Si, chers internautes, bonjour et bonsoir. Vous dépendre na R Nini ou 8 ans Rolanda émission na biso, il y a les analyses spirituelles. Toujours repère sa makananga wabino, Guy Laurent Lobela, analyste spirituel, ndenge boyebi. Émission na biso, to sala yango pona esepelisa beaucoup plus tata Nzambe, to sala yango pona esepelisa vraiment batu ya mokilité. Parce que ça dit devoir oye pesa meli biso ya ko réveiller conscience ya baiki bana mboka ba congolais pe ko réveiller conscience ya ba kimbangiste oyo toza ko mipesa toujours na ba distraction par rapport ya enseignement oyo ba papa ba pesa kibiso ba kimbangiste oyo toza ko mikotisa na kati ya distraction par rapport ya mateya oyo Papa Simon Kimbangu kiangani abote ya kabiso kino mukolo mwa. Émission oyo ndenge tokobaka tango nyonso ya les analyses spirituelles. Tosalaka yango na partie prité. Les analyses spirituelles. Tosalaka yango pe na sentiment te, mais tosalaka yango po toyeba kosa ya Nzambe ezali nini. Tosala oyo Nzambe alingi kwete oyo Nzambe abongiselaki yo na ngai tokoka kozwa yango tosepela na oyo Nzambe abongiselaki biso mingi pe tosala yango kwete ngai na yo to réveiller conscience na biso to tambwisama na ndenge elingi Nzambe kasi na ndenge elingi biso te to batu ya mokili te yango tosalaki plateforme oyo ya les analyses spirituelles et ko permettre yo na ngai avant ya kosala likambo ou réfléchir plusieurs fois avant osala likambo. Pourquoi? Parce que okweya na motambo te, parce que mondimi azalaka mutu ya kote pate mondimi azalaka pe mutu ya kotatone te, mondimi ya solo azali moto oyo a maîtriser makambo ya lingomba azali kotambola ndenge lingomba yango esengi nde mondimi ye wana yango tosalaki émission oyo ya les analyses spirituelles pour y permettre ngai na yo to décortiquer d'une manière spirituelle ba message oyo papa apesaka biso spirituellement elingi koloba nini ba message oyo tozwaka à travers banzembo oyo eyemba makanakati na lingomba na biso elingi koloba nini d'une manière spirituelle. Yango plateforme ya les analyses spirituelles ezali wana po esunga yo na ngai to bongisa ezaleli na biso to bongisa etamboleli na biso po ete Nzambe asepela na biso pe apesa biso oyo ye abongiselaki biso apesa biso oyo alakaki batata na biso oyo alakaki bakoko na biso oyo azali kolaka ngai na yo ti mokolo mwa lelo kasi soki ezaleli na biso ezali malamu te tokozala na pasi maye Nzambe abongiselaki biso mwaye tozwa yango ekozala te yango toza kosala ba émission oyo les analyses spirituelles po ete ya yo ete ya ngai pe tosalaka yango mpona kotuka te tosalaka yango mpona kotiola te kasi tosalaka yango po to ramener conscience na biso par rapport ya idéologie oyo ya tata Simon Kimbangu et par rapport ya enseignement ya tata Simon Kimbangu et par rapport ma mibeko oyo lingomba ezali kopesa ngai na yo po ete totambwisama na yango. Émission na biso ya lelo ndenge touti koloba sujet na biso ezali mabina ou bien défilé na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu o ezali troisième partie ya émission oyo tozali kosala sur défilé ou bien mabina. Pour votre information tosalaki première émission oyo tolakisaki ba sorte ya ba défilé toyaki pe lisusu kosala deuxième émission oyo pe tomekaki ko expliquer na bozindo ba impact na ba signification ya ba
ba défilé na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Et lelo ngonga pesa melibiso pona tola kisabino lisusu na bozindo par rapport ya ba recherche na biso tozali kosala. Nini oyo tozali kokutana na yango? Nini oyo papa Simon Kimbangu azali koyebisa biso? Et bizaleli na biso eza kozala ndenge nini par rapport ya enseignement oyo tozali kozwa pa ya tata Simon Kimbangu, par rapport ya enseignement oyo ba papa ba pesaki biso ezali ko concorde te. Lelo ezali troisième partie ya émission défilé ou bien mabina oyo ngai naza ko présenter bino mkomo lelo. La fois passée tosalaki tolakisaki bino 4 sortes ya défilé. Défilé ya liboso tolobaki ezali défilé ya sacrement oyo esalemaka tango ba mama na biso ba mama selo diacre batambolaka pona kokongola makabo bakotaka na rythme ya cadence ya musique tambour na fanfare ou bien flûte et babimaka pe na rythme ya cadence. Défilé wana echanza te depuis ba papa batikaki yango. Défilé wana ezalaka kaka ndenge wana. Tolakisaki bino lisusu défilé oyo tobengi yango défilé pendant les honneurs oyo epesamaka na bandeko na biso ba pied gauche MSSK ba surveillant tango batelemisaka mokonzi ya bule. Défilé pendant les honneurs. Défilé wana echanza te etikala ndenge wana. Tolakisaki bino lisusu troisième sorte ya défilé oyo tobengi yango défilé ya présence oyo ba groupe ba mouvement ba département ba commune elekaka liboso ya mokonzi ya bule to représentant oyo atiami wana pona koyamba ba honneur. Pourquoi? Parce que balakisa présence na bango liboso ya mokonzi pe libonza oyo bazali na yango nde bapesaka yango swati bantaba biloko ya kolia pona koyambela bapaya. Wana ezali troisième sorte ya défilé oyo tosalaki ba recherche na biso to constataki nous avons 4 sortes ya défilé na kati ya lingomba ya tata Simon Kimbangu. Et quatrième sorte ya défilé nde tobengaki yango défilé oyo babengi yango na kombo ya juke. Juke tolobaki boye terme juke jusque là nanu to découvrir signification na yango te. Nanu to découvrir te soki terme wana ya juke eutaki wapi. Mais toza ko continuer na ba recherche na biso. J'espère que mikolo koya to kozanga te koyebisa bino origine ya terme juke. Mais ce que nous connaissons parmi ba défilé nyonso ezala ya honneur, ezala ya sacrement, ezala ya présence, ezala ba juke ensemble babengaka yango kaka défilé na kati ya lingomba na biso. Toke ko défilé. Chers internautes, toza kosala musala oyo pona interpeller yo na ngai to bongisa esika tozali kobebisa to bongisa yango. Quatrième sorte ya juke nde esika oyo toye kosala constat na biso ezala biso na ba groupe na biso bisika tozali toza kobebisa na quatrième sorte ya défilé. Défilé oyo tobengi yango juke. Autrement pe tokoki koloba yango défilé de louange. Po ezali ngonga oyo tosepelisaka tata Nzambe, tokumisaka tata Nzambe. Quatrième sorte ya défilé. To contrôler na ba mouvement na biso, bizaleli na biso pendant quatrième sorte ya défilé ezalaka ndenge nini. Tala ndenge Satan pendant quatrième sorte ya défilé oyo tobengi yango défilé de louange, autrement dit juke, ndenge Satan azali ko utiliser biso. Mingi ya ba jeune fille balata na liputa moko
pona kokwaisa bilenge oyo baye a concentration na tata nzambe oyo baye kosolola na tata nzambe mpe kokumisa tata nzambe bajene fille mingi na kati na lingomba na biso balataka liputa moko mingi mpe balataka elamba ya kati te oyo tobengi yango na nkombo ya sous-vêtement me aza kodefile nzoto mobimba aza kodendisa yango mpona kokweisa nzoka nde na kati ya ndako ya nzambe ntango babetaka ngonga ya liboso tata nzambe aye mpona kotia bilembo ntango mpe bazali kotia libondelu ya suka nde tata nzambe akendaka azali kotala biso banda ebandeli ya programe tina suka nzambe azalaka na biso etala misala oyo biso toyaka kosala na juke ya 4e sorte ya défilé oyo tobengi yango défilé ya louange mingi kati na biso bazali kobebisa ndenge touti koloba ezalaki na papa moko na centre d'accueil kimbongiste papa wana ye musala na ye ezalaki soki ekomi kaka ntango ya juke afandaka na ye na nzete na ye na se ya nzete meme papa aza koloba aninganaka te esika bazali koteela ye azalaka kaka na se ya nzete kasi ntango ekomaka ntango ya juke ntango ya défilé de louange nde papa na biso wana atelemaka pamba te ayebi na kati ya défilé de louange nde azali na musala oyo ye ayaka kosala papa wana ntango défilé bato baza kojuke ye abandaka kodefile na mulongo ya bana mibali te abandaki mingi kodefile kaka na mulongo ya bana basi ntango baza kodefile musala na ye ezalaki kaka kole sere na bamama ndumba mama ndumba mpe ntango aza kodefile aza kosala attention te pamba te sata asili kolata ye nzoto mobimba aza koningisa yango esika abandaki kodefile papa wana mpe na nsima na ye kole sere bandeko na biso ya basurveillant oyo babandaki kosala musala bayaki kokonstate acte wana nde bayaki kokanga papa wana bayebisi ye papa oyo ozali kosala ezali defile te yango lingomba na biso ntango nyonso ekotiaka mibeko ntango nyonso ezali kokontrole bizaleli na biso esika bazali komona bambeba mibeko ezali kobakisama mpo na yo na ngai tobongisa po ete milimo na biso mokolo na suka ebikisama tala musala oyo lingomba ezali na yango bayaki kokanga papa wana batie ye na mopanzi nde bandeko na biso basurveya bayaki kokonstate ke papa wana azalaki na makanisi ya mabe pamba te elamba na ye mobimba mpe ezalaki deja ya kobeba kaka na kati ya juke tala satan nde azali kolata biso tala satan ndenge azali kodirige biso tala satan ndenge azali koconduire biso na kati ya lingomba ya tata Simon Kimba bapapa bayebisi biso lingomba oyo eutaki na likolo soki ozalaki na biso na likolo te nde awa mpe olingaki kozala na biso te elelo bapapa bayebisi biso lisusu satan akota na lingomba me tokoyeba ye ndenge nini biso na barecherche na biso toza kodécouvrir bana na misala ya monguna oyo azali kobundisa lingomba mingi ya bajene fille bakoma kotante banganga nzambe na nzela ya juke elateli na bango mingi pe ya bajene garçon tokotisi mabina nzoka nde mabina ezali mobeko na kati ya lingomba na biso la fois passée toprésentaki bino baémission toprésentaki bino badefile oyo ebandaki korepresente automatiquement mabina na kati ya lingomba ya tata Simon Kimba
nzoka nde mabina ezali interne. Tosali lisusu ba recherche toye ko découvrir ba sorte ya ba défilé oyo tokotisi na kati ya lingomba yango toko présenter bino. Mais posa na biso ezali nini na kati na émission oyo? Il faut to sunga lingomba na biso. Il faut to sunga papa Simo Kimbangu Kiangani. Pamba te bazali kote ya biso. Bazali koloba tango nyonso. Pwete ngai na yo to bongisa ezaleli na biso. Pwete ngai na yo to bikisa mamukolo mwasuka. Lingomba na biso pe ezali na responsabilité ya monene ya kotambwisa mokili. Ngai na yo soki to bongisi te tozali ko ridiculiser lingomba na biso. Moyen Nzambe amona ete to komi déjà mature apesa biso likambo wana ya kotambwisa mokili ekozala te. Pourquoi? Pamba te bizaleli na biso, elobeli na biso, efandeli na biso, esaleli na biso ya misala ezali kolongo bana te liboso ya Tata Nzambe pe liboso ya baye bazali kotala biso etake ba exemplaire, etake miroir ya mokili. Ndenge tolobaka église Kimbangiste ezali église universelle. Il faut to sunga Tata Simo Kimbangu Kiangani ya kolakisa ya solo ete mateya oyo ezali kote ya biso tango nyonso ezali kozwa esika na mitema na biso. Toko sunga ye na ndenge nini? Na bizaleli na biso, na elobeli na biso, na efandeli na biso, pe na esaleli na biso ya misala. Tala maye oyo esengeli ngai na yo Tata Mama Kimbangiste to sala. Tokoloba mingi te parce que si je na biso ndenge tolobi défilé ou bien mabina. Tosalaka émission oyo po ebetisa mutu libaku te. Tosalaka yango ndenge tolobaka tango nyonso à travers ba recherche na biso pe ba analyse spirituelle oyo tosalaka. Et nyonso oyo tokutanaka na yango soki elongo bani te, il faut to memela bino yango po ete to teya to lakisa pe esika nini tozali kobebisa po ete to bongisa. To mituna ngai na yo motuna tangu to defilaka na ba mouvement na biso, tangu to defilaka na ba chorale na biso to ba groupe na biso, to binaka ou bien to defilaka. Soki to binaka, est-ce que mabina ezali autorisé na lingomba na biso? Est-ce que mabina ezali permis na lingomba na biso? Conseil na biso ezali boye. Ezala bandeko na biso ba surveilla. Musala na bino ezali musala ya surveillance kokenge la bandimi ya Tata Simo Kimbangu. Bizaleli na bango baye bazali kotia ba vernis kitambala kokanga mabe nyonso wana ezali musala na bino. Tosali pa isusu constat. Même bandeko na biso ya pied gauche pendant ba défilé ya juke oyo tozali kobenga yango juke, bandeko na biso mingi ya ba surveillant bakoma kosala ba geste moko donc babosani musala oyo esengeli na bango kosala, babosani service na bango, bakoti na bakosote ba danse moko boye na kati ya mouvement bino bozali ba surveillant. Surveillant azali moto oyo azali kokengela mabe nyonso na kati ya lingomba. Mingi bakoma kobina pamba te ba surveillant mingi tokoma distrait. Surveillant mikotaka na juke te. Tango ozali ko défiler na kati ya juke, ozali ko défiler te, mais ozali ko sala musala na yo, kozala distrait te bana ya Tata Simo Kimbangu. Tango surveillant azali ko défiler, azali ko juke te, mais azali ko tambola na kati pona ko vérifier baye bazali na mayele ya mabe, baye bazali na makanisi ya mabe, pe baye oyo bazali animé na esprit ya Satan, po ete ba interpeller bango, ba longola bango,
pour na ba mema envoûtement to distraction na kati na bana na nzambe te wana musala ya ba surveillant to sali constat to za ko luka ba image to ko annexer ba image pour na ko lakisa ya solo ete na biso ba surveillant pe to BBC na juke to bongisa posa na biso ezali to sala lokumu ya Tata Simon Kimbangu to sala lokumu ya lingomba na biso oyo nyonso ezali mibeko na kati ya lingomba to sala yango ndenge esengeli po ete nzambe na biso Tata Simon Kimbangu asepela. Ezalaki ngai wa bino Guy Laurent Lobela, analyste spirituel. To bongisa ndenge touti koloba to sunga lingomba to sunga bakonzi na biso ya kobongisa bizaleli na biso ya kobongisa pe esaleli na biso. Tobosani te bandeko na biso mususu babengaki biso. Tobosani te émission oyo bandeko bazali kobenga biso pona ko encourager biso. Topesi mbote na biso na papa na biso papa Tonto Diana kwa na Afrique du Sud. Mbote na yo papa isika ozali papa na biso papa Guy Mazile, je crois bien Guy Mazile na Nigeria. Topesi yo pe mbote papa Jado Moza. Papa Nabiso, papa Simaon, topesi yo pe mbote ya ebele esika ozali, tobosani te papa Nabiso, papa Abibo na Dubai, topesi yo pe mbote ya mingi esika ozali na ba encouragement pe ba support na yo. Merci vraiment papa Nabiso, papa Abibo, coup de chapeau, nzambe Nabiso Tata Simon Kimbangu akotika yote. Topesi lisusu mbote na biso ndenge tokolobaka tango nyonso mama na biso mama Arlette Kabengeni topesi yo mbote mbote na biso na mama Feza Finanti pe mbote na baye nyonso bakolandaka biso pe baye nyonso bakobengaka biso pona kokomela biso ko encourager biso musala oyo to continuer yango ya les analyses spirituelles pambate les analyses spirituelles ezali ko permettre yo na ngai to bongisa bizaleli na biso to sala makambu na volonté na biso te kasi to sala makambu na volonté ya Tata Nzambe po ete oyo Nzambe abongiselaki ngai na yo tokoka kozwa yango. Tokutani na bino mbala ya sima oyo nyonso ebetisi libaku na kati na émission oyo nde bolimbisa biso tokutani na bino mbala ya sima. Concentré dans ma gamme et la réflexion c'est pour ça la canne pour ce sont les analyses spirituelles et puis ça met biso dans la recherche et il y a un qui va vous permettre biso to mais ma réflexion là biso musique appelle toujours sur l'indépendance spirituelle nous to yebeli yango na bamboka nyonso bazali ini poto za la libre spirituelle nini oyo église qui m'a mis c'est là comme